Bon, message oyo eyali mpona mama paradis. Mpote bapapa bamama bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mama paradis mosa ansulu zolo na kanisa bobengake to tobengake mama paradis po kombone mususu na yebite. Nalobi madame ya ansulu zolo comédien na biso oyo baza na ye lelo en couple baza pe na bana na bango mwana moko oyoyo Kalunga lobaki azwa ye. Alors mama paradis fungola matoi na émission oyo ozano mutu a media te, ozano pe mutu internet te, oza kaka femme au foyer. Alors soki ngai na vandi naloba na yo parce que ezali nécessaire pe ezali urgent. Selon ngai modèle na landaka mobali no, modèle na yokaka ye, modèle na tali vi na ye, alors mobali no pa na biso akokontinue kopesa biso esengo. De plus en plus tozosepela na makambo oyo asalaka ezosekisa biso, ezopia biso esengo. Tozomona ansulu zolo aza kaka bazali likolo. Tozomona o penza akosila te, tozane pe besoin pe ezopia biso biloko tolingaka. Mais pa na yo mama paradis selonga papa robot oza na risque ya couple na yo ekende mabe to vi na bino ya famille ekende mabe. Naza sur à 100% te, nalobi kaka selon hypothèse modèle natalaka mobali na yo risque ezali couple na bino ekende mabe, pire mabe. Zala no calme yokanga po eza nango kaka hypothèse nga nazoloba eza makambo ya solo te, me nazoloba po oyeba otala soki makambo nga nazoloba yo po ozomona yango to omoni ekokende bongo to omoni papa oyebi biso te po vandaka na ndako na biso te, wana po oza na raison. Oya kuti na raison koleka ngai po likambo mwasi na mobali bango mibale kaka bayeba yango, makambo elekaka na bacouple ya bato bango mibale kaka badirijaka yango, moto mosusu te libanda. Soki moto mosusu libanda koti yeba ye moto kotisi ye. Neti yo soko olandi maloba na nga osali mpo na maloba na nga likambo yeba yo moto kotisi ngai. Nga natindi yo te osalela liloba na ngai, natindi yo pe te oloba ngo omona ngo verité to lokuta, me nga nalobi no kaka yoka ngai ekokute yo rien. Mobali na yo ansulu zolo aza na comportement oyoyo mpo na yo na couple eza risque selon ngai. Comportement ya liboso
ye moko aloba wana télévision na internet abenganaka na Karine la baronne chaque jour wana comportement liboso na kozonga kuna nsima ya mibale avoyageaka trop akende mpe na bino soki voyage d'affaires en tout cas c'est bien soki mosalani tala soki akotisaka combien ntango akendeki soki akotisaka eloko ya malunga te alors eza risque mpo na yo mpo no comprendre ke eza risque mobali no baventure akoma kosala yo moko ozomona ezolinga ememisi makambo no bahumour mpo aza humoriste no me bato ebele baoyo bayebana bazolinga bazomona ngo mabe ata miso bakocree base me basilikaka liboso mobali no aya moto arando te aza comédien humoriste landa lisolika mosusu mwana mwasi akufi balobi azalaki ex ya mobali na yo ye kutu moto abengisa mobali no na poto zele zino alobi makambo akokoloba ngo mpo na kanda akokoloba ngo mpo na zuwa me alobi kaka atokolanda ngo te me kalikilaka sangisaka makambo tu mobali nazosala mpo luka moyen ya koevite riske ya na couple na bino yeba bien Kaleps patron na ye avazwa ye na mosala koma comédien humoriste aloba bien image mpe ezali awa na YouTube azwa Anse Lozolo azalaki saper sauterere saper sauterere asotaka likolo ya bamesa donc Caleb alobaki bien alobaki yango clair baswana te na Anse ti lelo baswana te baza toujours bien Anse kuta banda kokomela na ndako na ye maloba bien yebi esika azwalaki Anse saper sauterere eza nango mpe mabe te mpo basaper mpe bali basorte ebele ata tolobi sapologie me basaper baza modele ebele soki otie kaka Congo Brazzaville otie na Congo Kinshasa okomona deja deux groupes ya basaper bango tu basaper sapologie me bazali na elateli comportement différent na kati ya Congo Brazzaville lisusu parmi basaper wana susu faut diviser bango lisusu na Congo Zaïre parmi basaper faut diviser bango lisusu siko oyo yo mobali azalaki saper sauterere mpo no comprendre yango bien bosolola na président Caleb soki amonaki ye ndenge nini en tout cas comportement wana tu yango moto ekolakisa yo ndenge okomema libala na yo siko boza ensemble boza mpe bien bozalaka mpe na baproblème na bino bana baza mpe nanu mike na bokomi na mwana 18 ans te no na bokomi na mwana 14 ans te alors makambo mosusu mpe nano ye te no donc zalaka mayele surtout yo bisika otikalaka yo eloko ya liboso kotrompe ye te zala toujours fidèle mpo koka korange makambo yango bien kozala ata na makango moko te ata mbala moko kotrompe te kozala mpe na kamarade ya mobali te mwasi na mobali kikamarade ezalaka te mobali no
aza camarade ya na baron bakozala na bango baconnaissance yo mpo kozala na connaissance ya mobali oyebi voisin na bino collègue na classe mais connaissance ya connaissance bokutanaka te bosololaka te bopesana barendez-vous te ri koneti camarade bobenganaka te mais mobali no abengaka Karine Mokonzi chaque jour ye moko aloba baza kokutana mbala ebele biso tomonaka te donc soki mobali no abima na Karine Mokonzi te donc Karine Mokonzi nde alingi te mpo mwana mobali akolinga jamais ke azobima na mwana azokutanaka na mwana mwasi basuka kaka na kikamaradi te sino te akotika tala ta comportement mobali na yo mokolo Karine Mokonzi abalaki ayaki mariage te akendaki soki ya dulce aye kozonga sikoyo tango Karine Mokonzi bakabwana na papa Evi epa azotiola papa Evi donc papa ya Henrietta yo siko mama paradis mwasa ansulozolo yo kosepela mutu moka mobali moko ata kutu ndeko na yo ya mwasi aboyi mobali na ye yo mpo zoya ozotiola meme na baventure mpo mobali na yo asalaka komedi humour me na kati ya humour yango na komedi eyebanaka te soki aglisse makambo ya solo to acamoufle makambo ya solo na konti ya humour eyebanaka te c'est possible mpe akokokotisa makambo ya solo na humour donc aza na basentiment makasi ya mitie kaka te ya bolingo ya pénétration aza nango posa na Karine Mokonzi na bano soki bazosala te Karine mutaboyi mais kozala na Karine babenganaka chaque jour bamonana ya trop moto akoso teke o basi bamesana bakoma leki na kolodu te baleki na kulu tokuti na ndako so bamesani basangisaka nzoto mama moko papa moko bongo sikoyo baleki na kulutu ya vrai te wana comportement mobali na surtout lokola bazonga na Karine Mokonzi siko fungula misu yo kaka na Karine Mokonzi te na bato to oyo akutanaka na bango koyoka zwa te mais botia ordre na couple na bino makambo eza normal mpo mobali na yo de plus en plus aza anormal mpo na yo biso mokili tozomona aza ne bien sele zinwa ye awa leli ke ex femme na ye soki akufi eza makambo wana nyonso mobali no anse omoni biso mokili tokipe sele zino rien du tout biso mokili botika anse na biso tozobatela ye meme nga nde nazoloba boye bachinois donc oyo ya biso ya Karine Mokonzi bato ya mpierre na ye bakosepela te mpo nazokotisa nkombo ya Karine Mokonzi la baronne bakoloba yo mpe c'est trop tika mami bamesana anse banda Kinshasa bakoloba bon mpe bakosi na bango te parce que profit eza kote na biso bachinois ata kutu tomonaka eloko yango te Karine abénéficiaka na anse mais bon Karine akoloba apesanga mbeto muta liboso amemisanga boye tokosepela mpo eloko ekokufa wana eza te
so mpe bakokoma mwasi na mobali tookipe te soki mpe babetani ata mbala moko to mibale tookipe te toomona ngo kaka elekaka nango me yo mama Paradis soki oza infidèle na Anse Luzolo bosana makambo na oloba wana ebebeli bino me soki ozalaka fidèle oza toujours fidèle ti lelo makambo nga nazoloba zwango sérieux fongola miso soki oza nde infidèle wana bokontinue ndenge ezalaka basi ya bamusicien ya bastar baza basi moko infidèle bakontinuaka bavie na bango na calme tout azotrompe mobali na ye na professionnalité atiekela ye liberté na ye ya komportaka na ye neti femme au foyer mabetaka biloko silencieux kutu ekosa sikoyo yo mpe soki obetaka biloko silencieux ekosa lisusu wana ya nango makambo na yo toyeba biso mpe te ndeko mwasi oyo abungaki na Marseille toyebi kazalaki na makango ntango akufi ntango makango abomi bongo te abongi panda mwana ndambo Mélodie oki Mélodie bazolakisa na televizio ozolanda deja aza mpe na TikTok partout TikTok moto oyebisaka makambo tu oyo eleki ntina batelevizio nga mpe namoni Mélodie abungaki te mwa na mobali ne na motu moko te bisi ayebi bisika kei nzoko azalaki na makango na ya 40 ans makango abeti lisasi olandi te daza kotrompe na ndenge moko ya bien ya calme ya soin soki yo mpo trompaka bongo ata biso toyebi na biso te bosana makambo nga nalobi mais soki ozali femme fidèle oza femme au foyer okipaka mobali na yo alors bovandela makambo oyo premièrement kati ayi bapele ya chaque jour par la baronne poser bakestio ebele koleka oyo bapozaki ye na prince Bakari pwani ayaki mariage te mpe poser lisusu bakestion pourquoi azongi sikoyo mpe azotyola evi soki alobi humour yo continue kaka mpo yo oyebi ye bien tuna ye sikoyo bokokende ndenge nini na bakamaradi na basi bakamaradi to abasi aza na bango obandi toujours na Karine mokonzi na baronne mpo lelo aza femme seule aza mpe na beauté aza na motiopa bien donc mama Paradis Karine mokonzi aleki yo na kitoko wana oyebi yango no aza na motiopa bien koleka yo oyebi yango mpe bien aza na succès koleka yo wana mpe oyebi yango bien aza star koleka yo wana oyebi yango bien aza mpe capable acede apesi mobali na yo un tour de so bakomi mwasi na mobali te tobenga yango tour aservir ye bilengi basangisi nzoto olandaka balive ya la baronne alobi bamusicien mosusu batali tala Karine mokonzi oyo bazobenge partout okende boye Karine nazaka na posa na mona mutakala na ye Karine akosi te soki bamusicien wana bazaka na posa bamona mutakala la baronne mpe la baronne apesi bango autorisation ya koyoka gu mpe bayoki gu baleli lokola likelele mongongo echange mongongo ngo na bosani
nakanisa centimetre ya rappelaka mingongo wana. Siko kanisa ya yo mobali Ansolo Zolo la barona pese tour. Soko moni azongi na ndako azo sauter likola mesa kokanisa te bafuti double salaire. Yeba agute muchopo ya la baronne. Siko soko gute muchopo ya la baronne okangami. Tala ba ex na ye. Atomona bango te baza pene ya la baronne. Baza lokola ba ema. Mama Paradis okoko na ngai papa Robo. Ozo kabola Karine na Hans. No, nga okabola te. Nazoa koyebisa nde yo. Kokabula na meka esimba na wote. Kaka o esimba ona kabola olikana Karine mokonzi. Mais oyoyo esimba na wote. Natali pe eza nango des avantages te. Ezala tawo na bana okabola bango Karine alaki femme mariée. Pona bando sa l'émission ya mabe wana contre mobali no. Tango Karine mokonzi aza en couple. Coup de fil en tout cas na ko sepa na wote. Ata photo o bazara bango 3 balati presque ndenge moko. Evi Karine na mobali no. Na sepela na wote. Na tala ngo na misu mabe. Mais bon, siko a Karine mokonza komine libre. Makambo sili nangwa. Mais yo. Mama Paradis. Pana yo. Eza problème. Hein? Problème kaka na Karine mokonzi te. Na ba camarade tout mobali no. Akoroza na bango ya basi. Connaissance eza problème te. Musalane eya problème te. Mais soki aza na camarade abengaka chaque jour bakutanaka mbala ebele ya mwasi yebaki camarade ya mwasi na mobali ezalaka te. Mututu o alobake naza na camarade nanga mwasi aza lokuta aza profiteuse to azoze l'occasion. Mututu alobaka kena na camarade nanga ya mobali yaza mwana mwasi aza lokuta azo profiter na quelque chose aza na plan mososo sima. Camarade ya mwasi na mobali ezalaka te ezala te ekotikalaka kozala te. Yango Mama Paradis ga papa Robo na ekoloba na yo kobosana te. Hans akufelaki deja mwasi moko. Na ebi pete soki so kufelaki mobali moko. Bokene matinel. Na ebi pete soki yo otrompa ye deja banda bozala couple. Mais soko trompa ye te. Otrompaka ye pete alors. Zwa précaution. Na mukolo moko te boko solola te. Ye fo solo ane pendant une année. Bondo solola ndamu. Poko solola rapide bo vandisiye otie video nanga. Bokomo solola. Wane ya ko solola te. Wane ya reproche. Et puis ya koyebisa na yoki. Akoloba no zalaka na confiance. Akoloba no makambo to. Na reproche kendeke bongo. Mais zwa une année. Et pour expliquer que l'accès bandi nanga, loba yo pas d'accord. Bobando solo la pendant une année makambango. De 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, bon, ça la plan sika. Pour na couple nabino. Plan ya 2 ans fitile goya. Après 2 ans, bon, solo li sous une année. Bon, ça dit plan fitir, il y a 3 ans. Après 3 ans,
bosolo lisusu une année bosali plan fitiri ya 5 ans oyo ezoya bana bazokola bino bozosala plan makambo te eza na maboko na yo mama paradis selon nga ndenge namoni soki omoni eza bongo te alors c'est votre vie ce n'est pas ma vie soki oyo basali mpe na sele oyo eza baebese yeba sele oyo arape na kanda mobali no kaka soki eza ya solo sele yo azalaka mpe kaka na kanda mobali no maza ye moko te donc bosolola ebele bosolola mpenza baninga na théâtre bakoma na kandani mingi na makambo na bango ya théâtre to na jalousie me bakoma aza mobali na yo bosolola na makambo tu mpo ye azala en sécurité couple na bino mpe ezala en sécurité mpo soki aza en sécurité te couple na bino mpe eza en sécurité te aza capable abengana ne bakamarade ya basi te chaque jour aza mpe capable abunga na ye mpe amonani ntango esengeli mpo na kosala likambo abungaki awa amonani bien sûr ya alobaka na biso abungaka na image me na misu boye bakutanaka en tout cas mpo na biso esali biso rien mais mpo na yo c'est grave abungaka boye me na réalité bamonana epo eza ya solo aza le sel na bato ebele amona epai Karine Mokonzi avandaka na bameme bavoisin bafilmango mpe wana la baronne na zeme mwana mibale mwasi ya libala donc mama paradis surtout soki oza na posa ou bien plano ya laka bongo ansuluzolo ale mobali no ya libela ya vie mpo wana mpe contake mpo ntango mosusu mama paradis yo moko oza na posa mpe bozala ne kaka ata moko boye ntango bana bakokola ozwa liberté na yo obanda vi na osikoka kotambola oclotire mabota okoma kogute mibali mosusu soki eza plan na yo tika ye asalwa kosala mokolo kolinga kaka boboyana mbala moko yeli biso tokondimo mbala moko asuluzola banda kosala boye napesa ye temps 10 ans tobanda omona yango soki nga lelo naboye na supporte mingi me mokolo nayokaki mpenza afingi mama aboti nga te kuna mpenza eleki mama aboti afingi bafingaka mama te amema 9 mwana tokokumisa yo mama paradis okosi makambo okosi me kozala esolo makambo mpe salama me nzoki eza nango plan na yo okoma libre liberté elengi bana bakoli sikoyo fokende bina ntango wana ozobina kaka fere te obina kaka fali ipupa te okobina wata te okobina inosibikaka te okobina robino mondibu te tiananu boye okobina vimba zaiko osokomi na aja basa zaiko ozovimba ozobina le grand mopao badansa mikolo oyo ya bacouple ewumela na basi oyo bazwi liberté na bahomme seul wana problème ya nango te wana pas de dialogue tika ya sala vie na ye soki mpenza oza na plan bokokabwana na bino un jour okozala na posa nango
tika ya sala oya kosala moi pe na l'action makambo osala tita bokabana wana yo moko yebi o prépare yango déjà et puis nga na modèle pour préparer te na modèle yo koki ko préparer te mais là si o prépare encore bien ce que kendelo bien to mabe et vous allez la vie oyo poni mais soki yo en sur le zolo azamo bada vina otili wa et ko kabola bino o lotaka lisusu te ke mobali moso aleki ye omonaka aleki mibali tuna kitoko aleki mibali tuna mbongo aleki mibali tuna elengi aleki na bandeko no mingi ya famille na valeur alors une année à dialogue 2 fois par semaine une année ya dialogue Chaka makambo sur les tables. Bosola ngona malembe tout avec harmonie. La tendresse. Ezo chobaeme na malembe na douceur. Neti bazolongola mutu liyanzi. Na mbanji wane bimana nzeta mbila. Na professionnel liyanzi. Sanke ozoka. Sanke makile bima. Kaka liyanzi ya mwa bima. Mutu patuni salongwe. Na ogi pasteur bongo. Modèle boko sala ba dialogue na bino. Mama paradis. Mobali no azali star vedette. Mobali na yo. Aza oyoka oyebi. Couple na bino. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amayandanje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amayandanje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amayandanje. Donc Maxime Tolo la zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.